$900. Bino de boyeba. José Makila Soumanda, ministre. Ministre José Makila a commis ministre à budget. Alors bino moko boluka ministre à budget na komona ezaki na ya directeur oyo ceux qui peut être PDG ceux qui DG il y a OVD. Bangomi balende il faut pas répondre na masolo o c'est parce que banda ko bungi ba venir Panzani ke Salamaka bochala raona mesa banini bana mai baba na osa nini musale bana soki bobimisa ka boliaka boluka nenge ya kozongisa soki bobimisa ka boliaka te donc ibokene na bakesi wana zonga soki pe bobimisa ka te boyeba ke lettre oyo ya ministre José déjà c'est Fundibino. Bonjour à vous très chers téléspectateurs de CL News TV. CL News TV, site internet à Makasi, site internet où est Kanga Masolo et Tchaba site est belé par terre, hein? C'est-à-dire dans CL News TV Bima et il y en a un boy. Il y a une qualité de la télévision et de la chaîne ma chaîne internet qui professionnalise mon boy. On a une capacité à NTP Pro de Papine de la messe au montant bien. On a Madame Christelle Rose Lompongo, l'uranium de la presse. À partir de Paris, Christelle Diana Paris, la minute. Ça c'est votre journaliste préféré Megaboul. Alors qui voulait Megaboul. Quand on est de Sabino qui c'est tout là la raté, c'est tout ça la randé Moussala. Le ballot bas la salarié. Tarane tout qui t'a rappelé na ba fin fort pour te découvrir vérité réalité ni les kana Congo na qui ça c'est tout ça na ti ka tout vanda na ba mesa ti to qui na matina ba sina ba source pour te expliquer bino ni les kana Congo donc sans plus tarder ko le belé manga pasi naza awana mako na biso ya mwana Selembao promo Pichen promo Pichu donc à expliquer biso na nous par rapport au phénomène il y a érosion où tout ça les makuna où ils a kuna érosion munene bana depuis kala bana Selema ou na quartier kuna fin fond kuna autouti kuna bomo na bana kini bana poto bana partout dans le monde entier bomo on na bilili donc érosion munene Selemi depuis kala ba parler sur bukana ba mama ba okufa bana ba okufa solution ezo mati to éviter pour nani tout ça bon on a ndeko na biso moko mona Selema bonjour promo. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous expliquez biso ko tia bana poto ba landa on s'est présenté dans comment on a ni pe ozanani. Bon, na oyi pisa pena ba poto te mena yi sa mukili mobimba. Mukili mobimba. Naza promoteur il y a école privée, groupe scolaire Les Jourdains. Comme on a Landumbe ni Pichu. Nazali moko ya ba opérateur scolaire na Kisasa. Habitant ya Selembao, école ya na Selembao, grandi, né et grandi na Selembao. C'est ça en fait, on a eu ça comme présentation. Oza promoteur école na Selembao, est-ce que avant tout que non na maso na biso, est-ce que bana chiki na opena ba tanga bien? Bon, kotanga et que muto azote kandunda na ejama kolo ba kendunda na ngeza ya mabe. To poisson na ngela alors que poisson na ngeza lelo d'ailleurs tout 30 minutes na ekokité donc ce toké kana bandengwana donc cela veut dire bana batanga pour bazo examen d'état na maternelle ti na 6e des humanités donc je débrille comme ça avec mes enfants mes élèves de la manière qui va se retrouver d'ailleurs prévané que belé baza déjà un emploi dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. Donc, je me vois dans la bonne voie, donc, batanga bien. Et quand on essaie de combien de temps depuis que vous faites l'école? 6 ans. Mais, na bandi Moussala depuis 2004. Donc, 15 ans d'expérience dans l'enseignement. Dans les cas qui directaient des études, préfet, enseignant, professeur, donc, dans les cas qu'on a passé, on a licencié en économie à l'Université panafricaine du Congo, dont on a la 2e maîtrise actuellement. Et puis, de NASA gradué en théologie, plus précisément dans Makoloya Kelani. Donc, cela veut dire qu'il y a College of Testimony. Donc, na sali moi, mike belé. Merci beaucoup. Tozo ngasko na liso na biso to tikuna na Selembao na
na fin fond kuna pena ya fin fonti ya no ka ara liboso ara na centre ville ka mais tomoni érosion salimi ata ba 300 mètres ya profondeur yoko lobani teke mona selemba te érosion salamité et salama ça fait longtemps makambo to solano lelo na lobeli on a 2014 na lobeli on a 2015 et tango makamba ba campagne électorale yé ba tebele bando kansake etolo ba lokola neti ba candidat de la manière que kobenga mutwana zoloba makambo loba lokuta mutwana zoloba eza bongote il n'a aucun dossier banini ya masoloana yango totika kinzela et pas bato bangé bazala nommé bon bazana ba on nommé de la manière que d'ailleurs possibilité te nga la possibilité na santé déjà ta omoni muto yo aza prêt à kokosa aza na majorité mazokosa ki aza na opposition donc azolo balokola opposant mais yo yebi ke muto azala na opposition ti alors bataningo na so ebozana bango ba face à face il faut tika ba voix libre akende ba découvrir bongo bino bobi basima donc tika qui c'est parce que même population va nous comprendre au monde expliquer que muto eza bongo te donc je crois que prochainement total la bamaka mususu ne ko sala mais j'avais pas postulé or ngala ba nokolo ba comme mutu moko boye mwana selemba wazolinga vie sociale bani maamnyo sekende malamu koleka mais or na mitwa bate bandoza maka mususu ba dégâts donc ba érosion na yango moni to stopaki maka mususu to stopaki parce que kosangisa masolo ba érosion na mambo ebele ba incendie ya mukete donc c'est comme ça que tomeke ko vanda mukete donc to lobeli yango to pesa merci mingi na honorable Zakari Baba Soué c'est parce que yé azam moko ya batu o ya disposa ki chaîne na yé o ya disposa ki magazine na yé pona echa poa na makambo yo emeka ko avancer vraiment coup de chapeau na honorable Zakari Baba Soué o ya soutenir ki bana ya selemba ou na makambo ba érosion o me batu ba comprendre ki angoti la principale honorable Zakari Baba Soué mbote mozali si honorable Zakari Baba Soué mbanga danger wana vient na biso mona icône merci pourquoi c'est parce que tant où le belé ont trop na TV pas honorable Zakari na ba chaîne songolo belé solution ezayini mais solution eza passé na ko peso exemple moko ya lettre moko na zana ngo awa est-ce ba konzambo ka pena ba quitter pe sur le terrain zela na tangelo lettre moko na zana ngo awa o eza lettre ya ministre ya travaux publics et infrastructures travaux publics et infrastructure. Bon, mon lettre Oyo. Et Mata dit, vous avez un gros plan, ouais, de Baranao. Lettre Oyo est datée il y a 2008. En mars. Ok. Donc, numéro nango ezali, numéro ya cabinet. Il y a ministre, donc référence nango eza 731, si je ne me trompe pas. Pour la mise tanga moi mukia ça 700 remet 731 081 bar RLL bar SSB bar 2005 ouais. Donc lettre Oyo Ezaya 2005 alors Oeza accusé de réception yangoyo donc lettre yangoyo ministre il y a travaux publics et infrastructures à Komela Kinani, à Komela qui collègue naye ministre il y a budget, hein? Ministre à budget. Hein? Donc, bah garder copie, transmis copie pour information à monsieur le vice-président de la République chargé de la commission, à monsieur le vice-président de la République chargé de la commission pour la reconstruction et le développement. Hein? À monsieur le ministre de l'urbanisme et habitat, à monsieur le vice-ministre aux travaux publics et infrastructures, à monsieur le secrétaire général aux travaux publics et infrastructures, à monsieur l'administrateur délégué général de l'office des voiries et drainage, au comité provisoire de base de la commune de Selembaou
représentant la population de quartier Mbala et Badiadingi. Tous à Kinshasa. On les a transmis copie pour information. On a fait un numéro de référence et lettre. Et Nassé Balobi a messier le ministre du budget à Kinshasa Gombe. Ngala rotange la bino lettre au nyoso mobimba. Vomena sili ces missions na lettre ou. Concerne érosion sur les avenirs Tswangi, Maïnda, Kintaba, Bibuka et Pumbu au quartier Mbala et Badiadingi à Selembao. Wana mutazo koma makamweza ministre des Travaux publics et infrastructures. Ministre a commis à l'obini. Monsieur le ministre et chers collègues. Wana a commis le ministre y a budget. À l'obibou. Au nom des populations des quartiers Mbala et Badiadingi, je remercie monsieur le ministre de l'époque. Pour que vice-ministre il faut la honorable Laurent Batoumona. C'est lui qui fit le vice-ministre de l'époque. Bisobana Selema toza reconnaissant parce que Bomicha qui na kati na biso na lettre oyo. Bolobi au nom des populations des quartiers Mbala et Badiadingi. Le comité provisoire de base de la commune de Selema m'a écrit pour solliciter une intervention contre les érosions qui sont apparues sur les avenirs Tswangi, Maïnda, Kintaba, Bibuka et Pumbu de leur juridiction, tendant ainsi à couper la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. Deuxième page. Afin de permettre à l'office de voirie et de drainage d'entreprendre sans délai. Autant que ça français, bino ba juriste, biso ba économiste, mais autant que français dans ces pays ba juriste, ba s'en prendre na partie oyo. Afin de permettre à l'office de voirie et drainage d'entreprendre sans délai les travaux de sauvegarde requis pour arrêter la progression de ces érosions. Je vous saurai gré de bien vouloir mettre à sa disposition un montant de 1 068 960 $73. 1 068 960 $73. À combien aussi en lettres 1 068 960 $ américains, 73 100 que nécessite cette intervention. Pour votre gouvernement, j'ai joint en annexe à la présente les devis quantitatifs et estimatifs des travaux projetés établis par les départements techniques de l'Office de voirie et drainage. Je vous prie d'agréer, messieurs les ministres et chers collègues, l'expression de ma considération distinguée. Si. José Makila Soumanda, ministre. Ministre José Makila a commis le ministre à budget. Alors, binomoko, boluka ministre à budget na komona ezaki. Donc, montant au bon oyebima. Alors, tolobi, ministre à lobby sans délai. Bangonde siko il faut pas bana lukana déjà. C'est parce que ma solo ça dit ato luki ke o botola oyo. Musu se za ba multiplication ça déjà belé. Donc il faut déjà ba bana lukana. Mais tant vous vieux Josa komela inge loko. Tant vous master Josa komela inge loko. Est-ce que nabimi saka? Soko bimi saka. Kasi directeur ya OVD. Yepe siko bana komi luka. Est-ce que na salaka musala to na salarate? Soki bobimi sakate boye ba ke bobomi population. Soki bobimi saka boye ba déjà que ma solo ça dia na terrain. Oyo toko kende lisu na mamwa ba érosion ya Selemba ou na ndenge ya voite ke to banda ko lela to le kana ba TV. Et ça c'est qu'il faut to appliquer sikoyo o eza pena ma solo de la manière que justice akabola marambo. Biso to ke na marambo na ndenge ka ke to ça ba intellectuel to ba il est traité et que seulement que tozongara na droit. Donc cela veut dire et salamaka so que salamaka bochala raona mesa banini bana mai baba na osa nini musale ban.
soki bobimisaka boliaka boluka ndenge ya kozongisa soki bobimisaka boliaka te donc bokende na bakesi wana ezongazonga soki mpe bobimisaka te boyebake lettre oyo ya ministre José déjà c'est fundi bino donc OVD asalaka musala na ye asali banini na ye devi na ye maram na ye tout OVD asalaki na temps normal azui atindi yango awa et pas ministre pe akomeli bino montant ya devi wana tolanda bien et tango akomeli bino montant ya devi wana ayebisi bino c'est sans délai donc ministre oya travaux publics azata na problème moroti vice ministre na ya sana ta na problème moroti na ministre oya zalikamu na ministre oya zalikamu ya ministre ya budget ya tawana na ya directeur oyo soki peut PDG soki DG ya OVD bangomi balende il faut ba répondre na masolo oyo c'est parce que banda ko ebungi ba venir panzani donc batu bakufi donc danger pona nini bino bobungisaki soit bobimisaki te soit bobimisaki montant ya 1 68 900 $. Bino de boyeba. Mais na minute o selemba ou tozo telema déjà pour na koyeba kolandela makambo yo et komi wapi eza wapi et ça manenge nini. Donc on attangeli oyo ezaka note moko. Donc awa waninge za awa. Donc moi na l'action nyonso ezate ba lettre oyo ba devis ya OVD ezali awa. Omoni érosion. Hein? Omoni érosion. Érosion ya ngouille. Jango siko na nenga papier. Na nenge siko yo. Ya papier tango ebandaka. Ya ngouille. Omoni yango. Yango wana. Mususu zo kanisa mamoto zoloba. Eza mamwa lokuta. Oyo banani bakomaki yango eza population ya Selema ou ekomelaki nani ekomelaki à son excellence monsieur le ministre des affaires sociales et action humanitaire de l'époque komela ye bagarda kutu bakopie beleza mamo ke non milaite oyo ministre de l'urbanisme aloba akoma boko zwa ba preuve ya niveau mo ya érosion o non bomonati oyo faut zwa ba tête ministère de l'urbanisme. Donc, accusé de réception. Il est accusé qui réception a commis monsieur l'administrateur délégué général. Hein? Accusé réception. Yangou, urbanisme. Oh, la population a commis les sous-sous. Population a commis les sous-sous. À s'adresser les sous-sous. À s'adresser qui est directeur chef de service des travaux publics. Avec ça. Hein? Population. A comment qui les sous-sous. A combien là qui les sous-sous. A sali les sous-sous rappel. Na date il y a les 6 mois 2012. A mais c'est le directeur général de l'office des voiries et drainage. Rappel, lettre à rappel et salamaki. Yango. Makambo to sola oyo. Eza makambo batu bakufi mapango ebukani donc ba dommage intérêt ça kuna oya lia mbongo to oya bimisa te yende muto ana problème ba preuve ngoyo donc mbelesi érosion ici là ngo kala et si la kala na continuer relaxer ba preuve yangoyo ba preuve ça oyo nani oyo kaka travaux publics oyo population donc ba preuve à niveau moko ya kosakanati. Donc c'est pour dire que c'est le mal eza cité ba illettrité. Mais si ko na minute to loba, bozo ba image wana. Si ko ba to ba continuer ko kufa poneti biso bo parcelle ya oncle nanga. Hein? Maswama azala directeur ya office des routes. Parcelle wana ici kenaki na Ntwangi wana. Père ale qui nangai parcelle les okende donc ba musicien mususu baza awa yakini moi na tanga comme ezate pour na respect ba parcelle ba père na bango ezokende
Alors to ko continuer ko tika la kotala ke tozwi makambo na maboko pona koloba ke ko interpeller ba autorité botala mambo selemba ou to lancer yango siko pa na bino to lancer yango na monde entier pona nini botala ndenge bino bolobe la génocide bolobe la guerre na est bolobe mambo ebele ebele e bongo érosion bolobe li guerre na est bolobe li ba violer mutu ba sali mutu boy. Mais si vous pouvez violer ça, la maya est belé, pe non mon atteint na maboulou on a violé gros sam. Ba assassin ba ko za la wana. Hein? Bozo mon atteint que dégâts donc qui est ko za ba rebelle ba ko bata makunda na kati. Donc érosion wana tozo senga yango pour le moment tozo na besoin si là. Et si là. Alors ceux qui ba la wana zato ebimate le col a déjà ba comment. C'est qu'il y a un budget déjà réservé à l'être où il faut y aller. Ça, les 20 ans, c'est l'administration. Biso, tu as une proposition, tu as ça. Pour les boulones, tu as 3 mois de bélé. Tu as proposé, tu as proposé, tu as proposé, tu as proposé, s'acheter. Mais pas proposition de bélé. Il y a aussi des gens qui ont entré à Kassangoul. Au moins, on a place. Mais place, on a voté comme un pangout. Ce que Zali, il y a battu exemple, il y a chef coutumier. L'État a négocié. Ma belle, on a nyoso. Na 2 mois, nini l'érosion nyoso et kangami. Et puis, il y a la cité a plani kuna ba urbanisant et puis ba cadastrango. L'État kotila. L'État pas kotila. Kozanga oyeba ba français mingi koloba mingi na TV za na oyebati. Ezama mwa minutes ba bengi biso. Toye si on a proposition na biso. Tolobite, au moins on lebo ke milai pour érosion est combien possible. Et combien possible comme il y a millions et belé. Moyen coûte ça à taba terrasse vous les ate ata bobengi ba ingénieur japonais. Et comme on a yo senga na il faut kundango. Érosion wana pour na ko éviter dégâts. Première proposition ezali bo disposer kaka moyen toke kaka wana to silisi mabele nyonso ya bangomba wana weza wana na ba entrer ba casa swana tokokunda place wana par autorisation ya ba chef coutumier tokokunda place wana après lokola mai eza nango na selema mai ya kala mwana boko sala na bino ba terrasse ba caniveau ba nini oyebi ke ba belge batikaka ba caniveau ya minene mais tango ba chinois ba yé pongana ba japonais la ba chinois vomela zo ba japonais na misala tango ba chinois ba yé ba diminuer ba caniveau omoni kota ipen ba diminuer koko diminuer wana esala ke mai soke zoya nyo sezo ke na cité ba diadi omoni na sekuna kota kamba simarati baza moi sauvé ba diminuer ba caniveau o munde la tika ngo de Gaïa et puis yami balé chinois zolinga achaka babenga obani sous forme ya ba béton likolo comme ko kangaka ba caniveau na non mundele belge azosala plan moko eza lokola ndeti tono hein libanga et permettra mai sani ekende mai wala kutu moye déborder ezate koyeba mukie chinois nga ndenge naza boye naza na nga expert na makambo te na économiste mais yo chinois o sala makambo wana bino il faut bozongisa ba mbongo wana c'est passé ba mayo bino bo sala na et puis qu'à niveau il faut ça plus ou moins à 6 mètres 4 mètres 5 mètres bon ba ça ba 1 mètre et demi et ko supporter maïta yango zo mona ba boulevard ba mai ezotonda ba créer même pas ici y a intervention y a mike o munde la salara pour ne bimisa mai rien exacté. Mais c'est les journalistes exactés. Yango beza cause pe ba érosion wana yango. Mais ba mai wana zo mona na macadam. Tout d'abord macadam il faut élaborer. Mai mbula tango ebeta mai ezo kende boye o ezo kende boye. Ezo kota na caniveau. Caniveau na il faut ça plus ou moins à 5 mètres ou 4 mètres. Ce qui peut être au-delà 6 mètres. Na senango eza la banzela musu basala. Banzela nezo permettre que mai o ezo kota na caniveau e bimake ke ba kote musu. Mai mo etika na macadami exacté. Yeba chinois ayebi kisasa te chinois ayebi Congo te chinois akoki koya na mambo construction awa te mais c'est le chef de l'état Félix Tshilombo
étant que Congolais Quinois. Chinois a koki kozwa makambo ya construction na Congo te po ayebi masolo oyo te. Ayebi yango te. Soit bopesi ba japonais, soit bozongiseli ba belge. Sinon te to bandozongaka à zéro. Donc elo na koka koloba pour le moment pour na ba érosion na yangwana. Elo koloba pour le moment pour na ba érosion yangwana, mais tokiti kuna sur le terrain tout le monde ba maman nde bazolela banda ke koyi bato ba kufi ba bigo to mbu le beti bala la rapongite sombu le beti bala la rapongite ba misaba na libanda ba papa na ba maman na ba jeune ba bimisa mai ko tina ndaku bana ba pour la mbula libanda pour éviter on sait jamais tam sunda koko koyela bango bani donc ba vivre ba vivre même dans condition mobwe très difficile, donc na éviter ce qui ba konza mboka ba yo rapé kolela non ya population ya Selembao pour y a 5-6 avenues hein et quand on 5-6 avenues sur 3 quartiers boui oh ma érosion là il nous dit ati kuna distance assez kuna na profondeur kuna ta 200-300 mètres il les alités visa radio té et rolo banini sous baksanini avant tout ces émissions na biso rolo baksanini na ba bato ba là partout dans le monde entier au moins ni politique et musique té hein politique et comédie té. La mission va interpréter politique na bangote. La politique est l'art de gérer. Gérer c'est prévoir. Botika ba définition nyo so boya na la TV la politique c'est la paix, la beauté. La politique est l'art de gérer. Et gérer c'est prévoir. Soko ko prévoir té ezamawa. Ezamawa. Et puis ba commune neti ba Selemba ou ba Bumbu. Et ça va commune mobo bocha biso mo bana ba commune wana ba bubu messe bocha biso moko bana ba commune wana ba bubu messe po ba commune biso eza pena avancer te. Alors biso moko bana ba commune to ebike awa no roni ata ona ro simba ana ro simba ke bocha la biso ba bubu messe moko boye ayebi na ye kutu commune wana te wana bulu po mono bubu messe ko ya Selema opela nenga bien boya ngala tangi ku koleka ba tebele ba sa ba politique wana ba oso ba pouvoir pour atozangi bato a pistonner biso nga pena ne na zabo pena na ba burumese belo tandi bango mulongo o ba ndo ya pena o ya ye alongwe o ya ye alongwe o ya ye alongwe pour na leke belé et belé mupiku oso comprendre donc question na ku ko tuna te parce que même ku to tchenga na poste ni na obeta ngo dada mais ki burumese ngo pe na pe danger te mais toutefois même ngate mutu mususu ba pesa ndemo pe bato babule ke ngala nina postile tant na olobela masolo totikeli bango nzela bango wana totikeli bango nzela ya mania pe ki boumese ba rozwa pe yo mais yo amwa Selemba ote ba rozwa vient nga pe Jacques ya na via mede ba juye pe ba chewa ba rozwa pe vient nga mobwe ba chewa pourtant ngo beteli sola Selemba il faut beta Semba na biso mais Selemba ozo mona e kabwana na deux parties. Parti ni na parti. Ko bananga fani ti cité verte e beta amasolo. Pokuna pe be rojueza to lanela ngo. Parti mususu ezali ko banda badiadingi ti kotoyo. Donc to zwaka ko banda quartier Kingu ti kotoyo. Ba parti à cité verte a ba parti kotoyo kititi avenue Kanza et Kaboli eza avenue Cheval Selemba na bandal na se na likolo boye Moudi oui. Alors, ce qui est au côté nyonso na intermédiaire na biso ezaka ba cité verte banini ba tutu. Donc on comprend que na cité na biso na Sebu. Autant la ba député même provincial belé ba lekaka. Bazaka ba to CA. C'est parce que électorat eza côté eza grave. Hein? Toi na 3 quartiers côté cause na 172 000 électeurs. Hein? Et on a prochainement na rosala campagne moko boye pour que ba nekona biso Selemba ou ya kotanga fani kuna donc ba zo ba carte d'électeur ba te belé ba s'enrôler et belé pour na bango pe poids ezala côté na pe ba bima côté pe ba bima donc c'est pour dire que voilà 2023 pe chipe ka libaya député tala na obina yo kolanda te pona oloba boye na ba courage biso ki bonzambe le ka nde makasi mko nzamba o permettre tout ça na biso biso ki bonzambe nde le ka makasi ngala zaadi ya candidat na 2006 ngamuta pistona nga na politique eza Laurent Batumona
Ya on a vu on a so mutameki ko leka na tevo chrétien to lobi so na neni ngana récupérer o kokate na tala araba to na nyopibu muta pistonanga ezaviewa na bimi candidat député provincial et puis na parti nini danger. Alors c'est pour dire que biso ma mwana oba on va wela lelo si to lekang to leka ngata to siégate mais to leka on va beta maso na biso o to beta lelo biso eza ma population hein ko postuler eza ma mo boye hein donc souci eza que to mekarosa l'effort wana que érosion est kundama ou est important pour le moment. Donc nazo leka na ba chaîne tout. Donc dans toutes les chaînes possibles pour que érosion est kundama le plus vite que possible. D'ailleurs, c'est sans délai, le plus vite que possible. Donc il faut obligatoirement ekundama. Merci beaucoup, il faut obligatoirement ekundama. Mais ouais. Ba bourgmestre ba za bana selemba. Et puis ba seulement il faut bofungwa. Bo kende na vote boye boke voter mutazane kunati. Omona mutu na bino abimiga moko ndeti turo mutu na biso selemba abimiga moko. Oya ye wana mususu mutasemba oteboto yebite. Bon, biso ba Kongo ba yuko la tata mama. Le rôle a yé déjà ba tiaki donc pour kaka mais toutefois selemba il faut ko fungwa. Ya ngope tozolo ba ke ba bourgmestre bumbu selemba il faut bourgmestre ça là un natif à commune wana. Poto la néanmoins nettement mabu. Ya mamu bourgmestre fa la ndela. Yo yebiga. Danger. Merci beaucoup. Kuna Herman Tadi asinenga déjà que non. Tokomi da ko chité avant to chité tokolo ba déjà pour na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa na biso président IDPS okufaki 2 ans déjà ngoyo. Nan ba kundi ete yoko ba nini un mot pour na moi hommage à vie bani. Ngala kolo ba courage na ba membre famille et puis na ba poti lelo ba olela bo kanisa teke muto na ba kundi te ba to ba oseka po misu ba kanisa ki ezalo roi ba avanti ba to anowela ba poste te po ba moneya ki bowe rien passe na mutema mais félicitations à Félix Tshisekedi, il est resté constant na décision na ye que bisonne IDPS to rukunda. Donc et ko salama ke bango pe ba okunda. Donc au moni oto kanisara yango na ndeko mara. Mais ça maman nga desi na lobelango. Tant que père adaika kanda soko luki ba image au monango na lekina lindalala na mushwara pembe na obi tole la père na lindalala na mushwara pembe. Mushwara pembe donc so muta tutio et asinya pe. Zateke yoni atinga ndenite. Otomolga mushwara pembe lobite. Alain Mutakimia bo matina ka encore réseau ya bozolanda na bo findani banini mais l'esprit na bino ezaka azaye Mutakimia mushwara pembe toujours ba image na so luke ngo so na bi ke yo grand maître o lukango mona ya kala to lukango biso si to lela hyper donc siko tozo zelaka koyana ye d'ailleurs le roi biso kuna to koma na biso tem suba ya biso le roi autorité te dire ana ngote mais biso ko lelo to ko lela ye so ki koreye et que bango ba lela la palais du peuple biso na selemba o awa su to ko lela na niveau moko boye roza su ya grave bon donc o e roza la pena que bino kuna bozo lela lokola mikonza mboka bo leka bozo gumba mela na ba cravate biso ko to ko lela na nenga mukiete bo mona pena événement arrivé ya nenge na biso lisusu bon. Donc bino kuna bo sangisa balar bo luka boye bo sala boye lokola biso kuna to yate mais biso tout en la carte idéologie il y a démocratie ya paix biso to chapwa masolwane le kakitoko mais keba masolwane ko za ke bolobi ke za journée moko mais keba congolais ko kangango une semaine musala te eloko te bon donc oyo kaka omoni mbula so ezobeta babenga ngo ba phénomène naturel. Oui. Moi iso ke likolo babenga ngo ba phénomène naturel. Donc cela veut dire ba pekisa ngote et ye sali musana ngo. Donc on est dans un phénomène naturel. Bolobi pena ke kore goya ba kolela ngo lundi et ko kunda ma mercredi. Bino boke kunda mercredi bo tala kaka congolais tout n'a parlé. Et événement les la kaka une semaine lundi on a kuna masole zongi. Ouais mais ça c'est news to za zona point. Na lobi na yo boya.
omoni ngana linga rosa flatter te na sali trop mais ya cessé mais ce qu'on a obima na sali trop neza batu mususu aza candidat président de la République apenga pe infranté kenye na selema otuna mais na sali ba macaron na sali mamutu na sali campagne na ye na ndenge nanga bazali batu bena ba hotel belanga yobo tuna kende tuna misu pe ba bima pe baza mais na landara batu te ponga na yeba na ba ministre yele na oye biso ebele oyo pena ba vie to vanda to dame baza ebele na kina oluka mutu na bureau te mutu pa tchanga conseiller te ni na cabinet na ye donc tolé la paire avec idéologie mais ce qui bo tchango 3 jours eza mukie 2 semaines donc déjà nengeza wana ce qui bo boulé ke roya vendredi ba okunda dimanche botika donc yango pena il faut comme lundi dimanche toke kunda ngo pena samedi dimanche poto kolela ye na niveau moko bana selema obaleka ezate ko premier ministre aleka o nani aleka te ba traître basé belé pays wana so faut benga commune par commune bana selema obaleka bana selema fulu ce qu'on raisonner bana selema obaleka to aussi la hernie joie idée donc les accords moi ba une semaine 2 semaines ya rolela ngo kaka pour ceux qui bino boye na idéologie ko tolela on a parlé du peuple so vous fait beaucoup balila indi wana bo vichichi na lobi na yo so bango so ba na idée netige tolela na parler du peuple bata ba cravate baye a bino mo boye ba mais wana pena il faut za la pena ke to bengi bana selemba ou ata ba okoma na corte mais na pembeni ka bana selemba ba leki ba yebi ke tolela e père parce que zo bana selemba ba nyo leka 12 heures bon si la haine bon bakangi journée parce que beta so ba 300 et quelques mille 380 quelques mille électeurs parce que ba leka bakangi journée bana maluku ba leka bon bana maluku ba leka les ateko ba députés provinciaux ba représentants bana maluku ba leka te bino bolobaki boza bo opposant mais bo bimi na majorité bo bimi na FCC bino te parce que biso siko ne photo leka et tant que biso so ne to jusqu'au masolo na maboko peut to contrôler ba activité. Merci beaucoup. Merci beaucoup promo quand les bonnes choses ne disent jamais minga oloba mais tant des hommes qui te permettre de nasi prochainement tozo site au CL News TV site nayo tant toujours tous en besoin au petit poste to ya moi à l'aise au site nabiso journée c'est même pas ça donc merci beaucoup moi mode de la fin moi keka rapoto kata nabiso mais là au senga ba mode de la fin à 30 pour oleki sana yo batu na yebisa yo mais o penzozo lekisa o pena donc eza ba réserve o nzamba bomba azape mutasika na politique te na betelo de 2006 na zala déjà na masolo pena yebisio lisusu na ILD Union des libéraux pour la démocratie ya Raphaël Katebe Katoto na zala de na kata masolo mobilisateur na Selembao na pointe vient na AG Matembo actuel vice-ministre ya affaires étrangères natangelo bango o lembati Danger. Donc c'est pour dire que ça ma solo to banda ba osko ba oganga ba ya sima na mona mususu mona autant a que visiter un politicien ba tchena politicien boy mais politicien on a parti on a ba reconnaître on na seni ba bisonde to bimi to ke to tche poids comme moi parti bimi pe to signer na seni mais au mona mutu moko bo aleki avant nina te kene malembe biso sko neto ya to tchabino poa bolimwa bino tout po siko na 5e 6e législative wana sko démocratie pena o ya gagner ki azua on a temps normal là c'est ça là ma ozana mino kimia to ya oboto la pouvoir tina 100 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel Sili Nasir Minga Oloba Isa metan ils ont mukie wana moni NTP Prod Papines de la Meso motema ya la rose l'umpungu l'uranium de la presse tout ça ramsala donc ya wana la besimbote na jetu kabongo na kata ba Canada la besimbote siza Noela Itamba Rose Itamba la besimbote na Jogo Magloire Mayaula la personne moti Sigozali, pourquoi pas on a Didi
Moukoulumpa. Didier Moukoulumpa, grand prêtre Didier Moukoulumpa, donc prêtre na minute ana kini, donc Megaboul azo pe malaise na Didier Moukoulumpa ana kini na banenge moko boye, donc musique na pesi Aimé Kabangu Nzamba Liège, Mote Sika Zali, na pesi Masalanga Rosely Biberon, l'artiste de l'esprit, na pesi Mote Sika Zali, et pourquoi pas à celle qu'on appelle Marika Kala la Suissesse. Marika Kala la Suissesse, Megaboul yo. Oh, Megaboul au monde a été poigné. Pambe Penet, Milk Shake, jamais de shake. Hein, Rosely Biberon, Salangon Ninge Zalaraka Biberon. Zonga moi image en haut. Donc, après si moi t'as dit Moukoulumpa. Topeno en France. Topeno en France, na Paris, kuna donc yim dakangi. Bon, pourquoi pas na Afi Kembo. Afi Kembo, zonga vidéo on a dit. Afi Kembo, donc yangona. Merci beaucoup. Nasima caméra on a moni Tadi. Parce que Tadi, il a ici ma bille, ma banga. Donc Tadios, Herman Tadios, mon conza Zoom. Donc il est sur notre travail naïe et ça l'a bien sûr donc Mariam Dieng, Sina Étoile. Mariam Dieng, Sina Étoile, la personne mote Sigo Zali. Cajou de color, grand prêtre Cajou de color, la personne mote Sigo Zali. Pourquoi pas celle qu'on appelle la première de l'histoire, Mtabanda Masolongo, Eliane Nienga Pascaline. Yosa awa donc Mamwetali si bomoni ba image oyo qualité oyo ya boulot to sala oyo iza batumo bana sima caméra pe na réalisation kuna ba makasi il s'agit bien de Gaulois Mayala montage de cinéma Tomé Jerry na Herman Tadios na bisino mode ce que vous allez pourquoi pas ma concert Vanessa Lumpungu Moussao merci beaucoup bisous bye.